Akakuletea mafungula kudate ya leo saa ya 22h. Na ile date akaenda mji Kinshasa akafanya 11 mois. Njo ile inaturudisha mafikiri nyuma ya kukumbuka ile maevenema zote. Njo ile tunasema hakuna hasara. Siku ya leo tunapokea delegation mwenye kutokea Brazzaville. Mungu unanyeshesha mvua. Yote ni ya mafaa ndani yetu sisi watu, ili utubariki. Yote mbaya na mwovu anaitengeneza Mungu wetu. Mvua inanyesha, inetralize yote mbaya kwa chini ya bikanyakio yako. Tunakuita ukwe nasi. Baba revera yeye anapanda juu ya altari, umfanye. Yote yenye atatosha kukinyo yake. Sisi wenye tutafuata mahubiri, acha basi kama tufasi na mambo yetu. Na delegation mzima pia walinde jinsi watarudia. Tunaacha programu yote mikononi mwako. Ndio vile tunakulomba kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amen. Je reviendrai à la maison du Seigneur pour de longs jours. Mais il se repose sur les frais et l'âge, il me fait coucher. Près des eaux du repos, il me mène, il me ranime. Il me conduit sur les bons sentiers pour l'honneur de son nom. Même si je marche dans un ravin d'ombre et de mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec nous. Ton bâton, ton emprise, voilà que tu me rassures. Devant moi, tu dresses une table face à mes adversaires. Tu parfumes l'huile ma tête, ma coupe est enivrante. Si j'ai mon faim, oui, bonheur et fidélité me poursuivent tous les jours de ma vie. Je reviendrai à la maison du Seigneur pour de longs jours. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel.
Donne aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas tomber à la tentation, mais délivre-nous du malin, car c'est à toi qu'appartiennent en tous les siècles le règne, la puissance et la gloire, en nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Chantons. tokosenga esengo emonana tobeta maboko tango tozali kotelemisa bandeko na biso banso surtout tango tokóma na eteni ya bakonzi na biso oyo baye kotala biso vraiment maboko eyokana na esengo nyonso. Nous demandons à tout le corps ecclésiastique, tout échelon confondu, tokotelema nganga nzambe nyonso akotelema tokopesa na mbote quel que soit le niveau de tozali. Faki. Tosangisi kati na bango ba responsable nyonso ya mouvement association service et groupe bakotelema ilongo tika ete topesa bango mbote na komba tata ya mwana tata Molimo Santo na komba tata ya mwana Molimo Santo mbambuta tokovana. Nous allons passer aux salutations dédiées à nos illustres visiteurs. Excellence Madame la Ministre, distingués membres de la délégation, vous venez de fouler le sol sacré d'un Kamba sous un signe prometteur et bénissant, car il s'est agi de cette pluie matinale qui a arrosé le sol sacré d'un Kamba et où
curieusement, votre avion a atterri et que vous y êtes finalement en face de vos frères et sœurs kimbanguistes et surtout aux côtés de notre Dieu, sa divinité, Papa Simon Kimbanguingani. La mission qui vous a conduit jusqu'ici est tellement noble que les kimbanguistes que nous sommes ici, nous en sommes très fiers et heureux de vous compter aujourd'hui parmi nous, y compris toute votre délégation. Comme le veut la coutume kimbanguiste, et c'est un acte de civilisation ô combien important, le simple salut qui marque la fraternité, l'amour, l'amitié, la concorde entre les peuples, entre les semblables que nous sommes. Ça, c'est le devoir qui nous a été donné, nous, kimbanguistes, pour commencer toute autre action. Ainsi, nous allons devoir saluer toute la délégation ici présente. Nous allons lire une à une les noms des personnes qui viennent d'accompagner Madame, Son Excellence, la ministre. Je commence par Monsieur Kintumbo Daïl Afer Bram. Il est l'administrateur directeur général du Fonds d'impulsion des garanties et d'accompagnement des petites et moyennes entreprises et de l'artisanat. Il est membre du comité interministériel du suivi et évaluation du projet agro-industriel de Kunzulu. Veuillez vous lever afin que nous puissions vous saluer. Nous avons la présence de notre frère, notre cher révérend, Etou Obami Brice Voltaire. Il est le président délégué du collège exécutif national de l'église kimbanguiste en République du Congo, expert comptable. Il est le vice-président du comité de suivi et évaluation du projet agro-industriel du Koulouz. Révérend, veuillez vous lever en faisant plusieurs saluts. Nous avons la présence de notre frère, Papa Etou Alali Armel. Il est le directeur national de la Fondation Papa Simon Kimbangu et coordonnateur du projet agro-industriel de Kunzulu. Membre du comité de suivi et évaluation du projet agro-industriel de Kunzulu, Papa, veuillez vous lever également pour que nous puissions vous saluer. Nous avons la présence de Monsieur Etou Elion. Il est le directeur artistique du Festival panafricain de la musique. Papa, levez-vous afin que nous puissions vous saluer. Maboko. Nous avons la présence de Maman Oko Jessica Odette. Elle est directrice administrative et financière, gestionnaire de crédit au cadastre. Maman, veuillez vous lever afin que nous puissions vous saluer. Nous avons la présence de Monsieur Anthiou Jefferson Stael, directeur du protocole du ministre délégué en charge de la décentralisation et du développement local. Veuillez vous lever afin que nous puissions vous saluer. Nous avons la présence de Madame Insé Mikolo Annick Berthe, membre du cabinet du ministre des Petites et Moyennes Entreprises et de l'Artisanat. Madame, veuillez vous lever afin que nous puissions saluer. Nous avons la présence de Monsieur Mukweri Eric, aide-camp du ministre des Petites et Moyennes Entreprises et de l'Artisanat. Monsieur, veuillez vous lever afin que nous puissions vous saluer. Nous avons la présence de Monsieur Oko Andimba Bienvos. Il est aide-camp du ministre délégué en charge de la décentralisation
et du développement local. Papa, veuillez vous lever afin que nous puissions vous saluer. Enfin, nous avons la présence de M. Hello Aurélien Ghislain, journaliste, chef de service à la chaîne nationale Télé Congo. Papa, veuillez vous lever afin que nous puissions vous saluer. Musique Faki. Saluons-les très chaleureusement et avec amour, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Veuillez vous asseoir, papas et mamans. Nous allons passer à la chef de la délégation, qui est Maman, Son Excellence, Madame Jacqueline Lydia Mikolo, ministre de Petites et Moyennes Entreprises et de l'Artisanat, membre du comité interministériel de suivi et évaluation du projet agro-industriel de Kunzulu, tel qu'elle a été envoyé par Son Excellence Denis Sassou Nguesso, président de la République du Congo, chef de l'État. Madame la ministre, veuillez vous lever afin que nous puissions saluer. Faki. Saluons Son Excellence Madame la Ministre, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Veuillez vous asseoir, Excellence. Nous allons entamer la phase des mots de circonstance, des discours. Nous allons commencer par rappeler le révérend Landou Ndombasi, directeur de cabinet de sa divinité Papa Simoki Mankangani, chef spirituel et représentant légal de l'Église Kimangé. Ce révérend, à vous le micro. Protocole, veuillez l'accompagner. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, mot de circonstance prononcé par votre humble serviteur, révérend Ndombasi, directeur de cabinet du chef spirituel et représentant légal de l'Église kimangiste, à l'occasion de la visite en Kamba d'une délégation officielle de la République du Congo. Excellence, Madame la Ministre des Petites et Moyennes Entreprises. Excellence, Monsieur le Ministre délégué auprès du ministre de l'Intérieur. Excellence, Monsieur le Ministre venu de Brazzaville en République du Congo.
distingués membres du clergé kimbanguiste, chers papas et mamans kimbanguistes, c'est avec une profonde reconnaissance et un immense respect que nous prenons la parole aujourd'hui au nom de sa divinité Papa Simo Kimbangu Kiangani, chef spirituel et représentant légal de l'Église de Jésus-Christ sur la terre par son envoyé spécial Papa Simo Kimbangu, pour vous adresser ces salutations les plus sincères. Votre présence ici en Kamba Nouvelle Jérusalem, berceau du kimbanguisme et siège international de l'Église kimbanguiste, témoigne d'un lien de fraternité précieux qui existe entre la République du Congo et l'Église kimbanguiste. Permettez-nous de transmettre en premier lieu les salutations et les remerciements de sa divinité Papa Simo Kimbangu Kiangani à son Excellence Denis Sassou Nguesso, président de la République du Congo, chef de l'État, pour le soutien indéfectible et la considération qu'il témoigne sans cesse à l'égard de Papa Simo Kimbangu et de son œuvre salvatrice, plus particulièrement à sa vision agro-pastorale pour le développement social, humain et économique de toute notre société. Son Excellence, Monsieur le Président Denis Sassou Nguesso, agit selon sa bienveillance et son amitié envers sa divinité Papa Simo Kimbangu Kiangani par des signes forts marquant la foi dans nos idéaux de paix, d'amour et de développement, tant est qu'il est un modèle du chef d'État engagé pour le bien-être spirituel et matériel de son peuple. Distingués membres du clergé kimbanguiste, chers mamans et papas kimbanguistes, vous êtes venus en même temps pour rendre hommage à la mémoire de Papa Dianguenda Kiangani Joseph, un humble et infatigable serviteur du Saint-Esprit, Papa Simo Kimbangu. Son sens élevé de service, son amour envers ses semblables et son engagement pour la paix et la solidarité constituent pour nos deux pays un héritage inestimable qui devra nous inspirer aujourd'hui et dans les générations à venir. Papa Dianguenda Kiangani Joseph a œuvré sans relâche pour bâtir un environnement meilleur fondé sur la fraternité, l'entraide et le respect des valeurs spirituelles transmises par notre Père, Papa Simo Kimbangu, le Saint-Esprit. En ce jour où vous êtes venus vous recueillir devant sa mémoire, nous voudrions ensemble nous rappeler de son dévouement à la réalisation d'une meilleure vision d'avenir pour les kimbanguistes, tel qu'il l'a démontré aux côtés de sa divinité Papa Simo Kimbangu Kiangani, dont il fut l'un des conseillers directs
en tant que dernier fils de Papa Dialungana Kiangani Salomo, le deuxième fils de Papa Simon Kimbangu et deuxième chef spirituel et représentant légal de l'église kimbanguiste. Ces multiples réalisations, notamment son soutien au centre agro-pastoral industriel kimbanguiste de Kunzulu, fit un modèle de résilience et de foi au service de la prospérité de nos nations. Nul n'ignore que le site de Kunzulu est devenu une source de fierté tant pour l'Église kimbanguiste que pour la République du Congo tout entier, car il s'y développe chaque jour des projets agricoles importants qui incarnent l'engagement profond de l'Église kimbanguiste et de son chef pour l'autosuffisance alimentaire et pour le développement durable porté par des valeurs spirituelles fortes. Pour votre gouverne, le centre agro-pastoral industriel kimbanguiste de Kunzulu a été créé le 13 juillet 1983 sur l'initiative de son éminence Papa Joseph Diangenda Kontima, fils cadet de Papa Simon Kimbangu et premier chef spirituel et représentant légal de notre chère Église, afin de parvenir à l'autosuffisance alimentaire de la population congolaise. Cette expérience a été déjà tentée en République du Zaïre, actuelle République démocratique du Congo, où de très bons résultats ont été enregistrés. Notre Église étant une et indivisible, celle de la République du Congo a reçu l'aide de celle de l'ex-Zaïre en engins agricoles pour assurer le lancement de ces mêmes activités. Ces travaux interviennent à une période où la République du Congo se trouve en pleine exécution de son premier plan quinquennal 1982 et 1986, souci permanent du camarade Denis Sassou Nguesso, protecteur de l'environnement et de ce qu'il nous produit, dès lors exhortant les Congolais où qu'il se trouve de planter un arbre fruitier. Distingués membres du clergé kimbanguiste, chers papa et maman kimbanguistes, nous ne pouvons qu'apprécier la grandeur du geste posé en ce jour sur cette colline sainte de Nkamba, Nouvelle-Jérusalem, où il est dit que toutes les nations et tous les peuples du monde monteront à la recherche de l'Éternel. Merci de l'avoir agréablement foulé, laissant derrière vous de multiples occupations. Sa divinité, Papa Simon Kimbangu Kiangani, et l'ensemble des kimbanguistes rangés derrière lui sont particulièrement honorés que la République du Congo partage avec nous et à travers ses éminents représentants ce noble idéal de paix et de développement, consolidant ainsi ce lien d'amitié et de fraternité multiséculaire entre les deux peuples frères. Nous vous assurons que ce lien renouvelé et réaffirmé entre son Excellence Denis Sassou Nguesso
et sa divinité, Papa Simon Kimbangu Kiangani, sera à jamais renforcée et préservée. C'est ainsi que la présence de l'importante délégation composée d'officiels que vous constituez est un symbole puissant de la solidarité entre nos deux pays et de l'estime portée à l'Église kimbanguiste. Pour clore notre message, nous vous réitérons la plus profonde gratitude de sa divinité, Papa Simon Kimbangu Kiangani, et prions pour qu'il bénisse la République du Congo et sa protection divine soit accordée à son Excellence Denis Sassou Nguesso pour qu'il continue à guider avec sagesse son peuple dans la paix. Que l'esprit de Papa Simon Kimbangu continue de vous éclairer, inspire nos actions communes et qu'il demeure une source de lumière et de bénédiction pour les peuples des deux Congos qui œuvrent à bâtir un monde de paix, d'amour et d'harmonie. Que l'Esprit Saint qui vous a guidé dans la paix jusqu'ici en Kamba Nouvelle-Jérusalem vous guide aussi dans la paix à votre retour en République du Congo et vous protège tant en famille que dans l'exercice de vos responsabilités respectives. Que vive la République du Congo, que vive son Excellence Denis Sassou Nguesso, président de la République du Congo, chef de l'État et garant de la nation, que vive l'Église kimbanguiste, que vive Papa Simon Kimbangu, fondateur du kimbanguisme, que vive sa divinité Papa Simon Kimbangu Kiangani, chef spirituel et représentant légal de l'Église kimbanguiste, que vivent les excellentes relations qui existent entre la République du Congo et l'Église kimbanguiste. Papa Oye, Papa Oye, Papa Oye, nous vous remercions. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, nous allons à présent inviter le révérend président délégué du Collège exécutif national du kimbanguisme en République du Congo, le révérend Etou, Brice Famille, le règlement pour le nom des choses. Je vais m'excuser, mon mot serait en lingala. La professionnelle le bana salamona lingala et nakozala mukuse. Papa Simon Kimbangu Kianga, maman ministre des petites et moyennes entreprises, batata na ba maman membre ya clergé kimbanguiste, batata na ba maman au baina délégation na maman ministre, batata na ba maman ya fanfare kimbanguiste
et biso nyonso batata na bamama bandimi ya différents groupes choral mouvement na biso nyonso totelemi na nguya ya tata molimo santu tokozongisa matondo mingi mpona ndenge asaliki likambo oyo esalama lelo mpo te nyonso ebanaka na Congo Brazzaville. C'est pour une première fois papa tika ete okumisama ozali solo nzambe que avion euta depuis Brazzaville eyaka directement na Nkamba ekolongola Nkamba mpona kojonga na Brazzaville. Oyo toyakaka liboso tolongolaka tokatisi toyi kozwa vol na Kinshasa. Mena nguya na yo tata papa molimo santu tolongoli depuis Brazzaville toya wana Nkamba ndenge usi koloba Brazzaville ebandela makambo solo ozali nzambe pote toyebaki te délégation lingo ozala na bato ebele baministre ebele bas'inscrit mpona koyaka awa epai na yo nzambe na biso mingi basengaki baautorité mingi tokozwa d'abord événement ya COP 29 ndenge toyebi bakonzi nyonso bazali na Baku bake makambo ya oyo etali makambo ya climat environnement ya COP 29 mais tata mokonzi alobi mama ye mo akoleka alobi te ntango adwi une nouvelle ya makambo eyelaki biso oyo tata na biso atiki biso na bonzoto solo esalaki biso pasi me toyebi ke nzambe akufaka te nyonso ezalaka na programme bayaka ose kosalisa ngai na yo me mikolo na bango ezalaka na programme ntango tata mokonzi adwi maloba wana alobaki il faut natina bato bayaka mpo te Congo Brazzaville na Nkamba bomoko et mama ye moko akoloba mpo te ntango voyage eraté ya dimanche mpona makambo etali météo na nyonso tata mokonzi asolaki na mama alobi il faut kende kopesa message na nga ekosolola na papa e na retour na nga yo mpe okoloba na nga oyo ya lobi nakanisi nzambe na biso azali monene na 5 mois asali na Brazzaville na 2 mois avant ayaka alobaki mokolo moko abengaki ngai na ba 5 heures alobi il faut kunzule jonga ah papa kunzulu ndenge ekomi boye koki kojonga lisusu malgré mikakatano ezalaki na Brazzaville boyebi me nzambe alakisi bokasi bwa ye kunzulu tomonaki tata mokonzi ye moko aye na kunzulu alobi awa namona makambo ya boye te e abengaki bacommunauté nyonso balanda exemple na biso batata mama kimbangiste e atini bato deja babongisa nzela babongisana ni nzela ya toto e après ntango bakotia na babudget makambo ekobonga nzela ekokende ya goudron mais topesi tobaremerciement na mama ministre mpo tende ye moto abongisi programme oyo kunzulu ela représente na mboka ya poto
baproduit ya kunzulu emonana na mboka na poto kuna ndenge toyebi bango bajwa 1 quart biso tozali na 3 quarts. La victoire est certaine. Tokolonga solo tokolonga pote nzambe na biso azali tika ete yaja lokumu pote tozali komona ndenge bilaka ezali kokende kuno mbimbi papa alobaki deja nyonso ebanaka na Brazzaville na avion na programme esalamaki avant ministre bazalaki ebele moi retard réduit mais nakanisi avion ya ekoyaka mibale programme ezalaki mpe na bana tata mokonzi me bake na oyo nasi na uti koloba comme tata mokonzi asengaki toyaka kaka tokoka kodzela bango te me nakanisi avion ya mibale ekodekole na Brazzaville. Papa yo moko bongisa nakanisi gouvernement nyonso ekoyaka awa e lobi tata Denis Sassou Nguesso akonyata mpe awa mosu masima bongisama ezali kaka ngai na yo kimbangiste tozwa conscience ya koyokaka banzambe na biso pote soki tozali kobloke tozali kosala bisalasala nde tozali kotia retard na programme na ye makambo ezali kokende mbangu na Congo Brazzaville tozali deja na mingi bazali kosenga o bakende place boyebi wana il faut bazonga pote bautorité nyonso ya mboka bayebi loba église kimbangiste ezali solo nkamba Jérusalem epai evani tata nzambe nkolo Yesu na tata molimo santo azali na biso tango balobi planting esalama le 6 novembre ministre akomi mokanda apesi banda aéroport ya Brazzaville o bayebi Brazzaville te koleka oke oleki panel présidentiel te na côté ya Hydro Congo ve ndako tata mokonzi akovanda ya privé ndako ne ya privé bapesi yango nyonso église kimangisa esala et papa secrétaire national na papa départemental batiniki banzimi bakendaki kosala mosala wana et tata mokonzi alekaki asepelaki makasi biso na Congo Brazzaville lingoma mosusu eyebani te bayebi te kimbangisi mosusu bayebi bakimbangisi ya nkamba Yerusalemi yango bomonaki le 12 octobre na autorisation ya tata molimo santo tosalaki tobanaki depuis côté ya rond-point Podopoto te totiniki me misusu balukaki bajwa autorisation na bajwaki te tozala fier solo tozali na banzambe lingoma na Brazzaville ezali biso moko tozotia eza kosala parfois mawa pote tozali espoir tozali exemple mais tozali koyeba yango te na mokolo nakanisi ya mois octobre mama ministre oyo atali makambo ya bamama aye asengaki basala messe mpo na kimia ayakaki kosenga na biso bakimbangisi ndenge bayebi epai na biso azalaki mpe na biso le 12 octobre bango nyonso baza koluka baya bien que baavion tozali kozwa baplace ezali moke nakanisi tomonaki possibilité misusu bakita na eliko tokotala baplace awa soki eliko ekokokwea mibale misato
makambo wana nyonso ezali na nzela mpo te basi bayebi epai tata nzambe nkolo yesu tata molimo santo bavandi bango nyonso bazali kobenga papa se loba na papa mpo na biso senga na papa mpo na biso me ntango bayi kosenga mese ya kimia nabengaki bamama na batata kimangisi na bino bango kimia ezali epai na biso soki biso tovandi na kimia mokili movimaki kimia me soki biso toza kosala mwa babousculade mokili ekoti mpe babousculade batoza kolela crise me crise ezali biso yango balobi bakobamba biso mabanga tata mama tosolola tososola tozali na banzambe kimbangisi nyonso tala bandoto olotaka tala bavision ejwamaka yoka banzembo bayembaka nde kuna kososola ke solo tozali na banzambe mama ministre na bandeko toyi na bango epai boye nazali na mai ya miso mpo na nini tozali koluka nzambe epai mosusu tata molimo santu yo wana vandi oyo elobambi na nkolo yesu nakokende pa tata nakotina bino mosungu mosusu akovanda na bino me mingi bokoyeba ye te me bino pete bokoyeba te me maintenant boyebi tata molimo santu yo oyo avandi mosusu te nzambe tata mwana mpe molimo santu nazali te kolo nameli masanga te nazali te nakomi liboma nazali te na traumatisme ya mabe te me naza koloba bino solo bosolo soki na continue koloba tokozwa ntango mingi yaka fukamela senga oyo kosenga na ye okozwa koluka kotala mosika te yende ndenge boyebi oyo mamaki bavita belaka en 1706 batikisi ye na mwana na mobali apete baza kotikisa ye ndeke akei bozala na recherche ndeke ako akendaka wapi te azalaki nini après en 1910 alobi na kobotama 1918 e abotami na komo ya papa nzange na kutima joseph en 1900 ntango azali na kati ya na prison kuna azali koloba na basi ya bana na ngai oyo akobota mwana mobali nde aboti ngai me oyo abotamaka ezalaki nani le 12 octobre 1951 yo azali na biso tata mama bandeko na ngai kana na ngai tososola ndenge bonyati awa senga nyonso mwa ntango moke kopesa koloba mingi te loba kaka nzambe na ngai pesa ngai oyo notika heure yosengi yango yo moko kobenga yango oloba solo makambo ezali ebele bozomona ye wana vanzi azali kokosa bino ye nde nzambe molimo santu lekati libumu na ye eloko eza te emonanaki na brazzaville esalamaki na bakongolais bamemi na l'hôpital asali mwa nzoto sabapa ameluki amembomana bamema basala l'examen docteur abenga oyo azali nani libumu vite na kati azali na eloko te miso mpe ezali te me oyo wana azali nani nzambe luka te senga na ye monso nga nasengaka nazwaka ya kutu baza koloba bapasi me biso lozali na pasi te monso bazali na ye kimkwambe ezali na ye lore diamo miel na ye kilombe evani wana merci mango wana mwake komini mpo kokosunda batata na bamama kana na ngai ndenge tata mokonzi aza tindi yo lelo monso etandi kongo brazzaville bongo ye kaka nde moto abomisaka makambo wana emonani depuis que papa conseiller direct papa général atindikaki yango na janvier oyo tozalaki na congo brazzaville janvier 2000
23 atinikaki e amonisi na mokili mosu mazali na ye nde kuna otokojuwa bonzombi nde kuna nyonso mabomami toluka mosika te yango wana mokili esi eyebi ndenge tovandi awa okotala likolo bati basatelite e batalaka nyonso po te awa evandi tata nzambe nkolo yesu na tata molimo santo yango wana tozali na esengo mingi tozali na mingi ya koloba te nakanisi tozongisi matolo mingi na tata molimo santo nzambe na biso papa tika ete moso obongisaka esalama awa avion ya mibale oyo ekolongola komo brazzaville koyaka baministre nyonso bayaka po te elobamaka ke nyonso bakoto mibeko awa nde awa ndenge otangisaki toyokaki oyo etikaki papa simoki mbangu oyo azalaki na liputa mokonzi nde yo nyonso bakoto mibeko epai na yo donc tolobi boye tika ete nzambe na biso ekumisama que vive la relation entre l'église Kimangis na mboka ya République du Congo. Que vive Papa Simon Kimbangu Kianga Nzambe Molimo Santo et tosengi lisusu et que l'église biso nyonso tolanda banzambe na biso nde tosilisi wana na kombo ya tata ya mwana mpe molimo santo. Amen. Et en même temps, nous allons Maloba, par audio, il y a pas de Malo, papa de l'équipement, pour étaler sa mission, Tina et Tambo, entre autres, pour nous aller à l'Italie, donc nous allons audio, pour passer la résidence de Tambo. Ceci dit, nous allons passer la dernière phase de notre méditation, au cours de laquelle nous allons devoir saluer son Excellence Madame la Ministre. Excellence Madame la Ministre, nous vous prions avec joie et honneur de nous faire donner à notre mission au Seigneur. Saluons-la une fois de plus, au nom du Père, du Fils et de l'Esprit, au nom du Père.
Papa Simon Kimbangu Kiangani, chef spirituel et représentant légal de l'église kimbanguiste, dignitaire et membre de la grande famille kimbanguiste, chère maman et cher papa en Christ, c'est avec une profonde émotion et un grand respect que nous nous tenons ici aujourd'hui à Nkamba, la Nouvelle Jérusalem, pour représenter son Excellence, M. Denis Sassou Nguesso, président de la République, chef de l'État du Congo, et exprimer toute la solidarité du gouvernement et du peuple congolais. Nous sommes ici, ma délégation et moi-même, pour rendre hommage à Papa Joseph Dianguienda Kiangani et pour partager avec vous cette période de recueillement et de prière. Le président de la République a tenu à s'associer au deuil et m'a dit, je cite, « Va voir mon frère et traduis-lui toute notre peine pour la perte d'un être cher que j'ai eu l'occasion de rencontrer il y a très peu. » Alobi nanga kende epai ya ndeko nanga kuna na Nkamba oyebisa ye que pasi na ye eza pasi nanga. Ce jour, nous nous réunissons dans la foi et la reconnaissance pour célébrer la vie de Papa Joseph Dianguienda Kiangani, rappelé à Dieu le 19 octobre dernier. Il a laissé une empreinte profonde au sein de sa communauté, marquée par son dévouement spirituel, son engagement au service des autres et sa fidélité aux enseignements du Saint-Esprit, Papa Simon Kimbangu, dont les valeurs de paix et d'amour guident la vie de millions de kimbanguistes et sont une inspiration pour nos peuples. Permettez-moi, au nom de son Excellence M. Denis Sassou Nguesso, de souligner l'importance des liens d'amitié et de fraternité qui unissent la République du Congo à la communauté kimbanguiste. Ces liens sont renforcés par une relation personnelle forte, empreinte d'estime et de respect entre le président de la République du Congo et Papa Simon Kimbangu Kiangani, chef spirituel et représentant légal de cette Église. Nous voyons en cette communauté un modèle de persévérance et de foi au service du bien commun, œuvrant pour le développement de nos deux nations. La République du Congo est honorée et reconnaissante pour les contributions remarquables de l'Église kimbanguiste dans le développement économique et agricole de notre pays, en particulier à travers le centre agropastoral et industriel de Kunzulu. Sur près de 3000 hectares, vous avez su faire prospérer des cultures vitales pour notre pays, telles que le riz, le manioc, le maïs et le soja, pour ne citer que celles-là. Ce centre est bien plus qu'un projet agricole. Il est une manifestation concrète de votre engagement spirituel et de votre amour pour la communauté. Nous savons que Papa Joseph Dianguienda Kiangani portait cette vision d'un monde plus juste et fraternel, enraciné dans les valeurs de paix et de solidarité enseignées par Papa Simon Kimbangu, Saint-Esprit. Son esprit de service et son dévouement resteront une source d'inspiration pour tous, et les graines d'amour et de foi qu'il a sémées continueront de fleurir dans le cœur de tous ceux qui l'ont touché. Chers frères et sœurs, en ce jour de recueillement, nous prions pour l'âme de Papa Joseph Dianguienda Kiangani, afin qu'il repose en paix, dans la miséricorde divine, entouré de l'amour et de la lumière de Dieu. Au nom du président de la République du Congo, son Excellence M. Denis Sassou Nguesso, et en mon nom propre, nous vous présentons nos plus sincères condoléances et réitérons notre engagement à soutenir l'Église kimbanguiste dans sa noble mission. Que l'esprit de Papa Simon Kimbangu demeure source de lumière et de bénédiction pour la communauté,
et qu'il continue de guider les kimbanguistes dans leur engagement pour un avenir de paix et d'harmonie. Paix, amour et unité à vous tous, que vive l'Église kimbanguiste, que vivent les relations entre l'Église kimbanguiste et la République du Congo, que vive la République du Congo au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Pour la suite du programme, nous invitons le grand pasteur de Vincent de passer devant. Merci.
ya Kwerevu tuka le 12 septembre 1887 Tata Simoni Kibabu wakuluka mumongo wa Matambola Kaba Bibikulu Yerusalemu yapa na tero kya huru Tata Simoni Kibabu wele tulikuwa yake utopotisi wa kuruki Lord ya wasilimu wanatukea na kulala kwa
kusamba. Entsambu za mfumo wetu Yesu Kristo, yezola kwa nzambi wa seditu, yeuntoa ya mwanda velela, bika kalanga yeto tuka kwa yelemvu, se mwane mwanda velela. Amen. Na kombo ya tata mwana pe tata Molimo Santo. Mukolo lelo likambo oye monani esalami. Solo topesi merci mingi na tata na biso ta président kuna na Brazzaville. Biso tokendaki kuna tosalaki 5 mois. Bayambaki biso kitoko. Sécurité makasi. Papa Mbenza nde azalaki te. Ngai moko Papa Zako na Papa José Diangenda Kiangani. Tomonaki président tata na biso tosololaki ensemble makambo nyonso ya kitoko. Boyambi ya ndenge mosusu tozali kobosa na yango te tisikoyo. Ye pe ntango amoni likambo ekwei, Papa José Diangenda Kiangani aza susu te, yango omoni délégation ye mama ministre azali wana, omoni kane ya mokonzi, omoni nani? Omoni mokonzi. Soki omoni ekoti ya mokonzi ezali nini? Mokonzi kaka. Ye ayete azala makambo mingi azosala me atindi bango tomoni nde mokonzi. Nyonso esalami mpona lelo toza na esengo. Bato nyonso ya mokili mobimba oyo bayokaki ete leki na biso aza lisusu te, esalaki bango pasi me babosanaki biso te. Makanisa malamu pe bakonzi ya ndenge na ndenge ayaki komona biso kobana na Kinshasa ti wana Nkamba. Biso toza eloko ya kopesa bango te. Tolobi kaka Matthieu 25 verset 33. Liloba ya nkolo Yesu. Ndenge okoya kosambisa mokili, bameme na droite, bantaba na gauche. O baza na droite bameme akotambusa bango makanisi ya malamu. Bino bosalisaki ngai ntango nazalaki pasi. Bango balobi ntango nini likambo wana tosalaki yango. Oyo bosalisaki ezalaki ngai. Na bantaba bino boza na gauche bolongwa bakende. Bosalisaki ngai te. Bango bakotuna ntango nini ngai namonaki bino. Oyo nyonso bomonaki ezalaki ngai. Biso tokumisi Nzambe mpona leki baraporo ya malamu. Bato nyonso salaki mosala tosepelaki na ye boye na boye na boye. Wana nde lokumu mpo nzela na ye ezala tout droit. Asengaki yango telela te, tosala batrouble te, kaka banzembo na mabondeli. Po nzela na ye ezala tout droit, c'est vrai. Yango nde tozosalela. Esili nanu te, bato baza na makanisi mpe bazali, koya mpe bazali koya kaka. Osalisi moto elakisi osalisi nkolo Yesu. Faki nkolo yaka. Toyemba ngo tozwilaki yango na Brazzaville.
Merci Faki. Koyemba nzembo ezali kobondela mbala mibale. Nzembo ezali message. Nzambe azali kotinda mpona biso. Tobongwana. Nzambe alingi asala likambo na ye. Oyo elobami bolingo, mibeko, misala. Tomipesa na misala. E mibeko pe tobatela yango. Tuza kolanda likambo. Likambo tozali kolanda 1910. Étoile outi na Europe comme na Afrique. Et termina RDC. Et simbi les trois Congo. Étoile one. Papa qui solo qu'elle est au Botama 1914. Guerre et bandit. 1916, Papa de Alungana à Botami, Katina guerre. 1918, le 22 mars 18, guerre et Sili. De fait, c'est ça qui n'a Italie, d'Atouane. Dans 60, Toloba, dans 21, le 6 avril, Moussale Ebani, Bakoko Bakangami, Bamoni Pasi, Tinanini, Boumbu Esila. Bakangami, Denge Moko Alobi Ki. Biso tokende mokili mosusu te. Bana Israel bakendaka na Egypte. Biso boloko na biso tokosalela yango epai na biso moko. Bakangami nde bakendaki likolo na loa. Na Kisangani presque bato nyonso. Na Équateur, Kasai, na Brazzaville. Bango bakendaki na Tchad, na Bangui. Tout y est onso monaki passe. Nangola, donc les trois Congo, Koko ba monaki passe. Pour la biso to sepela, toza kolana likambo. Pona nini kolo Yesu atosaki tata na ye. Tata Kimbangu atosaki kolo Yesu. Papa batosaki papa Kimbangu. Tout na biso tozali kotosa makambo ya papa batikaki. Eke toyokaka ba discours eleki apa na Kunzulu. 83 papa nyangenda akendaki kofongola Kunzulu. Ngai mpe nazalaki wana. Ntango balaburu eza kosalama, ngai mpe nazwaki anje moko nasalaki. Donc, makambo tozo kolanda makolo ya tata na biso. Tinde ezali. Balobaka liboso pasi nde bisengo ekoya. Eza kola tozo sakana me tozo kolanda likambo. Yango balobi ntango tokobima libanda. Tokolanda maloba ya papa Nyangena ya 83. Musala ya Kunzulu. Toza ko négliger. Mais musala wana kozala munene. Ndenge papa lobelaki yango pe. Ndenge tata na biso président Sassou azoko bongisa na Brazzaville. Toza na nkamba me toza ko siroye. Papa Mbenza mpe asa contact mikolo nyonso. Pona nini yindi
semence eza epa na ye kambo nyonso aza kolakisa ndenge kosala misala biso soki tozotosa bapapa ekoumela te kasi soki tozotosa te pasi na biso ekosila te soki totali roi David soki tokoti na Bible Nzambe alobi yo fale otonga ndako ya Nzambe kasi maboko na yo eza na makila oyo kotonga ndako ya Nzambe mwana na yo Salomo esalamaka bongo tongi ndako ya Nzambe atongi mintino na résidence sikoyo 1916 oyo abotamaki papa de alongana tata na ye papa Kimbangu apesi ye kombo Salomo ndako Nzambe yango oyo ndako bokonzi eza kuna résidence ezali awa biso toyebi ke les 3 présidents fo baya na nkamba soki omoni kobandi komona zolo ya soso elakisi nini soso mobimba omoni yango lobi bamama ministre baya batata nyonso bakompane mokonzi akoya akoya te omoni likambo tozokoyelela soki bango misato Angola RDC Brazzaville baye kovanda na nkamba baye kotala ata mokolo moko makambo mingi kozwa nzela yango bozomona ke bapasi ya bakoko na biso batata na biso tozobongisa mémorial papa balobaki na nga botikala kotonga Yerusalemi ye moko papa lobi papa Mfumalongo toza na retard ya 10 ans mpona botonga Yerusalemi siko mbalo yokuto faiblesse eleki mingi 10 ans ya retard na 10 ans wana tosali deja boni toyebi te tokomi wapi toyebi te po makambo ebele eza nana na motu esengeli tosa na Yerusalemi me bitumba na bitumba yango wana biso tolingi te torate nana alingi torate lakisa na mosapi toza na ndako ya Nzambe lakisa na mosapi likolo torate tosala misala ya Yerusalemi voilà place totelemeli toyebi yango soki tokomi na point wana ndenge batata balakisaki biso yango bapesi biso makambo misato bolingo mibeko misala kuna na misala kuna na bolingo kuna na mibeko basavant bakomonana kambo oyo tulukaka tokozwa yango nde yango wana makanisi na ngai ekelaki mosika natali ndenge tovandaki na 5 mois presque bokonzi nyonso bazalaki koya kotala na ye mama bango nyonso baza ya kotala biso bayambaki biso kitoko sécurité moko kitoko yango tutalobi towumela biso na Brazza me na nkamba mpe baza kobenga toyembango topesi merci na ndenge toyambi bango batindami tata mokonzi kuna na Brazza atindi bango
tosepeli mingi toza mpe en direct bazolanda biso oyo eza koleka na nkambo wana tozali en direct lakisaki tolakisa ndakisa ya malamu mpo tozozela tozo yango tosilisi na kombo ya tata mwana mpe tata molimo santo amen. Bika twakubikeno moko twatonda lusiko musu elusia musu tutambuli kwa tata nzambi muzola kwa se mwana ye tata mwanda velela munkumbwa se ye mwana ye tata mwanda velela